Siko yo bisanga na défendre frère Mike te na tika frère Mike ya kufa ndenga peka ekresi. Siko frère Mike azaki na libala. Na minute frère Mike aza célibataire. Pour moi si moi solo tout sauf si caméra bombi kuna frère Mike ayoki côté alingaki asala bilenge ayoki yango solo makasi solo. Akota pe na zala nanga stoki no malembe moto na nzambe bibisa libana na yo. Donc obo benga moto na nzambe en fait engagé ka bino. Ah na poye olé la place moto benga moto na soif. Donc moto na soif penda ya akota na zala nanga. C'est-à-dire na minute on a yebi ke na baxi passe likola koma ozana ngo pona na ndimi. Omoni koma ozana tango yoki ke tambo ya mbi sax place ozana mai tension ki tie matimba moko. Fimbo beti. Na ebisaka bino boko bima na poisa. Bomoni lelo na limete komi soko zoleka okutaka église moko bandimi esi ba fongoli misu. Okute pa prophète Emmanuel do di batuli banda plein na kati plein ba place komi na kosila bana poto nyonso bazoya ba comprendre déjà que na mboko yo na limete église za nango ka moko. Na ko la chef frère Mike jamais. Même à Salaki na Nice, na ko la jamais. Poli felo na eza ya yemoko. Akene na ngona mutute. Ngana osenga congolais nyonso tout en général. Amoureux nyonso tout ya bolingo muto alingaka pena sexy makasi. Tozala biso nyonso tout si ma frère Mike Kalambai. Oza na problème ya bolingo, azala soulager correct. Anga ya Mike Lenda ya Mike Lenda Mike Lenda merci arrête de Pierre yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa ozotu na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Tengmanga pe nazana moi domaine ngo donc nga fona mona ka mama. Po ba signaka. Akuta na père na yo mais pas pakoloka vaseline. Isangana basaki ya manjabu. Hein? Ils ont des compétitions à Mitakala. On est la vérité, on a la vérité. Nasi, manjab mbabewe loko na oloba. Te. Papa, toti kako, ebela ba pasteur, kutu na mboko ba okata ba pedawa. Soki le kechu na pese 48 heures. Soki a lekite, apanza pasteur o atiaka mbongo nanje. Po abimise na kasho, ngana koya ko panza pasteur wana. Ok, Betel ya musika te. Et arana limité. Ba ba adresse te pour que se renseigner. Acha musapinde. Parce qu'il faut que tout la cause. Te ba bengana ye. Abus de sexualité ba bengana ye. Joana acha musapiti na retraite. Ce boye baraté. Na ba na oloba. Asani. Acha musapi na retraite. Banaki, bana poto, bana mikili, yokelanga eloko oyo. Soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko, belengi. Tala esika ya kovanda, yango oyo. Flat Hotel Joli Kabelo CPI, awa soki oye. Ezali kambote kendo kosomba bakiti to nini te. Nyonso ezali, c'est-à-dire que awa okoyaka kanabilamba ya pamba, okokuta tout ezali. Cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya
nyekese salon ya VIP toilette awa kutu koloba te po ata mikate kwei okoliango joli kitoko microbe ezali distrait courant 24 heures sur 24 minda pelelele soki courant ekei mobangi na groupe électrogène ezali wana okosentir kutu teke courant ekendaki awa makambo ya okende koluka mai na bakantine eza te mai pepele ya nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka ekei bazali na réservation ya mobange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko bokosentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flat Hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo na Flat Hotel joli kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film soko lingi okende lifelono ya pete ozali lifelono ya pete bete na nzela ya Nice soki fa maki andimi na ye kasi bon naboyi nanga kasi lola po mokile yininga bataxe nga na sansi nyonso asombi na ye lifelo na ye ezotala bino neti na nini mpo na ngai kobela ya Mike crise na ye en tout cas ngai esepelisi nga po epemisi bandeko na biso ya basi bazwa na orepo bapema nanu mpe à part sex tap na minute oyo Mike aza na eloko to paster moko akojalouze na Kinshasa aza te l'onction peut-être eloko te onction alongola kaleson wi na kondima mpo kote wana jogo Papson Makungi, le monde est bien. Ailleurs, il y a tumbato elaki yango donc makambo ekende bien Ah bon? J'ai donné mon conduit. Ouais. Ah, ouais, This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, ndebo kozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soin. Voilà, bonjour, bonsoir à tout le monde qui nous soit. C'est net moment, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette belle vidéo qui est présentée par le vôtre, Valdi Tambo. En tout cas, merci pour votre patience, confiance qui est souvent justifiée par cette disponibilité de nous suivre. Dans votre vidéo nationale, canal nos préférés, Fimbo News. En tout cas, Maman Lisette Lokangé, elle est là, toujours présente, en train de nous suivre. En tout cas, ça, la biso qui toko ya osarante, so pe papa firme, ma toute maman Iget Moulunga Zawana, lisu Likola, lisu pour capable client sur la business class, pas boss placide et bio. Dans mon lembek na Bruxelles, na Pessibi no Mbotena, au Basanga na 001, na Dallas, pas Maréchal, surveillé, ça na restaurant et les autres. Bana poto, bana mokilimo bimba. En tout cas,
communauté est éclaboussée. Na salité morobo en tout cas et puis si pas si ya osaranaté mais tu habité marambone zali ko kende côté basali na nzambe za montage tondeni quand mususu ligné nous quand mususu comment ton nzambe garandé aligné vraiment abimisa ma ignoce ya salité et bata marandé baloba na le poto la fin justifie les moyens ensemble avec Macron Gimbi n'a bien invité na je suis avec Ken Piana na Nixas en tout cas na zo qui m'appelle Nixas banda na butu. Notre frère, il passe dans le monde média, a bien un habit dans la maillère au loba. En tout cas, on a un ensemble. Si on a salué pour commencer notre communication. Bonjour, monsieur Pito Palais. Ouais, bonjour Valdi. Bonjour na prophète Emmanuel Dodi. Bonjour na basali Nzambe ya vrai. Oh balanda biso parce que ya lokuta boza trop. Boza trop, bokomi ko lembisa biso, voire même makambo okende be église. Surtout les metteurs vraiment na osenga ta l'état na biso bakanga kanga vraiment be église parce que lelo les metteurs communauté ba église ya ba pasteur ba sex tap donc zoza la moi passe yango nga na osenga bandimi ya limité il faut que nda mingi pas prophète Emmanuel Dodi parce que limité wana vraiment est comme poubelle ya ba faux pasteur donc merci dans Péval. Bonjour Ndeko Nixas, excusez. Merci Ndeko Val Tamboy. En tout cas, na sepeli ya trop. Na sepeli vraiment na rencontre parce que na zela ki yango pe ya trop. Ah, na zela ki yango ya trop to solo makambo na fimbu. Bon comme lelo okazo epesami dans lelo penda tozo solo là. Dans soyez ainsi tozo solo là. En tout cas merci. Mais toi banana pas Ken Pena Bakizembe. Excusez. Bon bah ça la nzambe na habité Ken Pena koso ekane bandeli boy. Tout ça moi rétrospective muké Ken Pena lobanga marambo belé concernant des relations pasteur Mike Kalambai au soir bina part na moi trop. Il était makambo so monio. On continue toujours à maintenir position na wana et montage ou quoi. Bon. Ngai nazo côté la frère Mike tilelo na ndimi Kourouz on a l'attaqué, il y a défendre frère Mike Kalamba tant qu'être humain, n'a pas défendre Yetina Souka. Le l'homme qui mobile lobby au pasteur Mike Kalamba il te montre ba vidéo, azokata moi si nanis tout ça, par contre ceux qui biloko tout ça, et tali mokili nanini o, et tali bino ne lo côté, balobaka, moi na mobile nyonso tout, même Bible comment ngoke, ceux qui ont sali rapport sexuel na moi si nanis o kendeli felo so ki frère Mike andimi na ye ke anzela na ye ali felo etali bino na nini so ki Mike Kalamba andimi na ye akende na ye na li felo na ye etali denile si na nini etali Moïse Mbie na nini etali pasteur Mukuna na nini etali Marcelo na nini nani yango akanganga bush nakotela Mike Kalamba ite po asali ba image automoni na moi so ke ko déclarer moi na moi si a salité selfie talaba on solo ndenge na Mike Kalamba ko kite oke ko lekisa na nzela sima tala nzoto salité nyama siko ngai na défendre Mike Kalamba ita yo solo makasa ndimi na a détourner face andimi na li felo pose bon c'était mai makasi botika babiloko bosala botika babiloko bosala omoni mwana mobali soki sauf déjà elendi makasi ke mwana mwasi aza na oyoki solo Valdi okosala makambo yoko osala po ose soulager mais oui quand il peut que nzela na benga ngo sodomie non ah papa totika ko ebela ba pasteur kutu na mboko ba kata ba peda bela ba pasteur na mboko oyo mibali ya ba pede ba mibala ba pede belo mona na mboko ce sont les pasteurs bino bangina bando pesa des exemples mususu bangina bando pesa des exemples mususu avec modération Ken Piana ma mstu banda be comme ba pasteur mususu ba yaka pe ko debi so so tozu ba problème on se comprend ndeko na biso le kechu ya Mirami Wete okangisaka ya Mirami Wete o swanaka na Karine Mokonzi le kechu zo kotele boendeni na otia mbongo bakangisa okangisa Karine okangisa le kechu nana bimisa le kechu na bimisa
Zwa micro na okende par le kechu ke nani yango bimisaka ozwaka problème balobaka médier baté batama nani abimisa le un pasteur so relation ni ça bimisaka ka aider aider qui est bon pour na babiso boy ba ko aider sauter prendre aider le kechu ça peut m'embêter un pasteur et ça va ndenge fois Mike asungi peut-être ndeko na biso moi si et ça rende moi peut passer am so ayele que tu as eu problème aye ko sunga même bongo ndenga sungeli ndenga tindi ba intervention na salo bi mokile ye baté bolongo la kutu indice ko fait le midal lobango ko papa émission le kaso ki ba ne bela ko fait lobango ko fait lobi bango nyoso tu batu ayemba kawana na bango ba kofi baza ndenge moko bango nde bazwa ko mwa nzambe batia liboso wana bakoma bimisa bakonfinati bazabulu siko yo bisanga na défendre frère Mike te na tika frère Mike akufa ndenga peka ekresi na ko défendre frère Mike tina suka pona moni lisumu moko frère Mike atika yo sala te azwi mwasi ya pasteur moko te yende kutu ba pasteur basangani ba détruire faye na siko frère Mike azaki na libala na minute frère Mike aza célibataire après à côté ya nzoto za ba sentiment nango ba sentiment ya nzoto pezali siko frère Mike ndenga za nzoto nezo sala ba sentiment nyose zo sala ah non célibataire soki azwaki mwasi ya mutu soti mwasi ya pasteur moko ya mboko là tolinga to sala ba débat inutile so mwasi moko solo tout chose caméra bombi kuna frère Mike ayoki côté alingaki asala bilenge ayoki yango solo makasi solo. Et puis de pardon. Boni boyko, bomone la batu. Te makambu ya mone la batu ezate. Chaque mot nga bino boka insineti frère Mike ndenge ba vidéo bimi bongo seke ke na sundoli na ko sundola jamais. Yo même yo muto poser nga ba question oyo. Osala la kangote? Ndiko sala ni. Vandi totika ko. C'était comme la ko moi c'est ça solobi. Pesa mon kongo tanda bilo. Si me kuta yembango papa. Valdi même yo Valdi. Pesa mikoku de pardon. Pesa mikoku. Tu n'as rappelé on explique Botanica. OK, merci. On explique nani Botanica. En tout cas, il y a j'aime, il y aura matin comme dans en tout cas, ndeko Nixas. Valdi pas ni boire pardon. Ndeko Nixas. Tout le monde va vidéo bimi. Net nga pela na confirmer te mais batebe ba miso na pasteur MK. Yo jugeant on dereni. Bon, ndeko nanga encore une fois nga na confirmer lo pe na affirmer lo ezaye. Pourquoi? Ah, moni mutu wana ototanga kombo lelo. C'est-à-dire abebisa na rolo baya libala nanga. Ah? Akota pe na zala nanga. C'est que non malembe. Moto na nzamba bebisa libala na yo. Donc o benga moto na nzambe en fait engagé ka bino. Ah, na poye olé la place moto benga moto na soif. Donc moto na soif penda ya akota na zala nanga. Hein, soit disant que non, voilà, maman na encadré bana. Moi sur avis nanga, na oloba moi sur avis nanga. Au projet non ko penda ti makamnyo so mpandi, to sa vie. Ben moto na soif ya ah, ayena ba système moko bazaka nango wana ba gene wana kaka na ebité. Soki malobaka ka nde obiso to lobaka ne zaka différent dans oyaye na ebité. Donc moto na sofaya a bebiso ezala projet na nga ya libala. Donc moi ça vie na moko boye bo bandi papa noko ya kota na kati. Moi ça mazala wa. Makam na loba na bonga bato bo moit. Hein? C'est-à-dire moto na sofaya na bo moy, ngape na bo moy. Donc petit on a pas un bon moy. Place Nazar a yebi muto azolo donc c'est Nick Sax qui te parle. Valdi, il y a plutôt ça que pardon. Pardon plutôt. C'est Nick Sax qui te parle. Ça dit la minute on a yebi que na baxi passe likola koma ozana ngopona na ndimi. Moni koma ozana tango yo ki ke tambo yambi Nick Sax. Place ozana mai tension qui tie matimba moko. Fimbo beti na yo loba. Na bagi na loba mais donc le rotino no benga le gizu am de même na plateau na biso c'est ça non. Donc boko benga ngosu onyoso boko benga mais on na lobi ende délivrance hein ngonge beti et a santé na si vidéo ne tambol mokil mobimba est-ce que Nick ça mta filmango ngata nazala epete nazala ete mais ana se présenter parmi ba plaignant hein parmi ba plaignant donc en même temps na délivrer ba sed nyonso ba so disant na église wana better no li solongo le kay ndengeni
Na yoke a ken pana benge moto na Nzambe. Ah, c'est que to bato na Nzambe lona kisa c'est comme forme église ya. Beta li solo na yo. Beta li solo na. Beta masona. OK. Solo na yo batunyo. Bata kine yeni ni tika masolo na. Na ebige. Okoma ka mo pa avocat. Na comprendre que na comprendre que na défendre mutu wana wa yebi penda bien te. Beta li solo na yo. Yo mto yebi bien. Noko wana ça dit na lela. Na lela na balang tout. Na nini? Noko yebi nga très bien. Ah, to tanga kokende ko musika ba ne so kindeni mais na pese référence. Ba o ba yebi mutu wana ça dit na ko benga fait le commencement te pour wenge ba yebi abanda ba jana depuis wenge a. A kota chapi misapiti wenge banini. Wana okeni na mwa 190. Na yebi ba soda na ba okoma ba ozonga mamona histoire. 190 ape yango libale. Comment kota na nyonso. Yanga kota. Akota na zala na nga penda avec ma o azaki proposante na nga quoi. Gloria. Hein? Moi si nanga ya rêve donc na lota to lota biso mibale. Soit disant moto na soki nzambe soki na soif ayero ya banini ndezalaka petit pe nzamba kabela pe mungongo. Taka moi si kitoko nzambe pa kabele mo mungongo akosala ina koyemba. Kande bayaka ayo comprendre que non petit on a moni koyembeza. Tengmanga pe nazana moi domaine ngo donc nga fona mona ka mama. Po ba signaka akuta na tana père na yo mais pas pakoloka vaseline. Yo Beneki bakinoisi ya solo ba vrai chéri ba tantina soupu soki olingo bimisa bote na yo elengi bote na yo ya lola dans la salon de coiffure dame oyo ko bimisa bote na yo lokola na lola yango yo salon j'en suis coiffure et bengi sibino nyonso ba vrai chéri ba vrai tantine tuna ngai nini awa na salon j'en suis coiffure bazali kosala nyonso ongai elongi na ngami gugu ngai elongi na ngai ezali bien te esimbaka te na bacoiffure aboye to suki na nga manyuka yebake awa na salon j'en suis coiffure bakosala o kobima kitoko na niveau ya 2 fois te na salon j'en suis coiffure bazali kosala nyonso lokola manicure pédicure tissage défrisage coiffure mariée pose lace pose closure pose cils plaquage ongle maquillage make-up soko kotaki kao okobima ok na niveau ya kosakana te soki okomi na salon j'en suis coiffure okokuta bazali na takeaway na bango mwa libanda wana c'est-à-dire mini terrasse oyo ko permettre yo atoyoki nzala okolia mwa loko omeli mwa jus na yo oza mobimba adresse ezaka kase moko salon de coiffure d'art j'en suis coiffure ezwami na croisement des avenues Kasavubu na Oshwe numéro 2 en face ya hôtel Picasso na salon de coiffure d'art j'en suis coiffure yangonde ekobimisa beauté na yo oyo esengeli ozala nango na lola dit amen basupporter bagangi ozo comprendre on a fongolo ndeko na ngai apakolo vaseline to fanda na petit mais non comprendre petit moi ba façon petit abetelanga histoire nga mo elekelanga tozana petit à l'église retourne à kaka ba produit ba vaseline mais yo commence na société vaseline to ndengeni bon remarque na ko salonga chaque fois petit comment okende pra retourne façon na vaseline mais ara mobimba te de ba salela na bi moi si to luka na vie yebisanga soko zu musala na société ya vaseline pona yeba ozolanda mais petit yo ebikaka na ko bomba na ko banga et tout et puis c'est par après ndena yeko comprendre tokutana na noko na ba fête ana Niembo bato ba yebi Niembo rond-point Sosimat dans azoko mamba moko histoire na obeta tokota mama pa yambi biso mama social o mo cœur de son baba yebi papa pe bon papa azala kita azaki libanda ba yamba pe biso et tout maintenant ko basali encadrement soit disant que suba mais avant que suba faut ba ke tikaye e kamusinga mutu mbanga mande fese komela donc mwinda pe pelanda kwango mais yo toilette balakisa watu ba okesuma yo faut ka ba ke tika na mutu pe moko na compte ki pastorat ko basala ka protocole tina toilette hein nga na yebi suka na église faut protocole mais kune ko mpenda ti ba ke tika protocole dans la toilette ça dit na makambo loba eza ebele batu ba défendre ou pas batu ba défendre mutu wana ou pas ça dit on les a ma propos na ngai tamboy ça dit na za na makambo loba na makambo mitune za yo malobeza ya ngai pesa na kanya pela miko
N'importe qui ne connaît ça, c'est nickel. Bon, Valde, au moins, il est ça, émission, il va à théâtre, parce que, et là, Azolo, Malonga, Ezate, du début à la fin, aux autres santé, que. Mais tu vois, même pas tabou, il m'a bien belé, à propos de stabiliser, frère Mike, mais beaucoup, parce que, après ces références, il y a moi, c'est un gros, ceux qui ont la pité, ceux qui, moi, c'est un gros combo, n'a un quitté, Azako Yemba, Wapito, Yebité. Église à frère Mike qui sont tournés à la rapide à yébité si quoi yébisanga makambo nyonso oyo babima baza mulongo mulai maintenant na beta bango bakao bango tu mulongo wana na beta bango kao mais quel bien côté la boy entre pasteur Moïse na pasteur Mike Kalamai kana lisolo majabu guerre de chez bandaki pour mon vidéo mo boy ndeko betamba bato ba recruter ki wana majabu ndeko wana jeune talazo yemba azote ko interpréter nzembu ya pasteur Moïse ken piana ayemi nzemba liboso ayemi bali ba ebisi bakati est-ce ko yemba nzemba misato yembi peka ya Moïse lisusu ba bisi okoyemba eloko mutsu te yosaka na makambo oyeke bachande ko amupanzi to boni vidéo na Facebook na ebite bon guerre na bango ko kota tinda makambo ba c'est bongo. Mais tu as une guerre qui est dans la wana c'est normal, mutumoto yo kanate, mutumo a elibiso ba système moko boye ke ko senga ba basi abatu ba vidéo bana batu ba vidéo po na ko publier kango sko frère Mike tangi mosali ya nzambe munene ya mboko akosepela ta mona pasteur moko boye azo ba vidéo ya bana batu ya basi ko bebisa ba réputation ko publier bango na ba réseaux sociaux en plus frère Mike akosepela te ke ba basi wana susu ozamsu yorobo o financer bambongo et po yorobo kendo lingelo bana basi wana yo batami na se yorobo asa na to asa la guerre na ye tandis que financement nyonso eza peut-être na maboko na yo donc bongo déjà monite que frère Mike a sepela terre place aza yo ka bozo yemba babiloko ya bateau peut-être bazo baby ça peut-être réputation ya bana basi nga po na nga na loba Madjabo bazaki na 1000 raisons totalement. Vous comprenez? Bana 1000 raisons. Mosala nzambe ya kitoko o azana wa tonda nguyana ti mai kalamba place afandi. Bale banzembo ya moto abebisa ba réputation bana basi surtout na mois de la femme boy. Alors c'est pela nangote ayoka banzembo wana c'est tout. Ayoka nzembo moko gegeza na kati maintenant. Moi tant obeta masolo ya ke obebisa. Zelana pesa yo. Moi tant obeta masolo ya bebisi réputation bana batu et tout. Ça dit ce to na histoire. Na masolo ya Bethel. Hein? Moi na bolo lelo bozo qualifier ma bena lisanga mo basali ya mukie manjabo e botami lelo. Hein? Sans succès impact théâtre. Tout le monde a bêtise comme Benakati. Est-ce que jeune wana zalaki? Est-ce que mon ami Moïse Mbi to tanga kombo? Mon ami Moïse Mbi. Tant que Salima kitana bino c'est-à-dire bozo lokelo ko ngwezo mo en plaire. Vous comprenez? Bo tout fait ka kombo mo leke événement bossa na muneneti. Tout le monde a nego tamba auto ko rappeler il y a jeune talentueux na biso. Hein? Na choix na ya sali ya chant. Donc présence à mutu ya te nzembo ya pamba. Écrit palpite tout le monde a gango. Zela pardon papa. Zela. Pardon, papa, simba noka micro na yo. Ouais bien, et loko zo kam sanga to mona ba guerre ya ba artiste et musicien profane. To mona ba guerre na bango za mingi ya musique. Mais guerre ya ba pasteur, na ba chantre de Dieu, et ça la guerre ya ba mitaka la ba basi ya batu papa to ça la paix clair ko. Ki musala kizela na nous père, yo ozo yana tina distraction. Musala nzamba ngo na comprendre te. To mona ki awa Eliane ya bimi ba vidéo bimi awa ba procès ke ndati na ba gombe ba pasteur ebele bazalaki sima Eliane lelo to moni susu makambo susu eye awa ya mwasi moko abota na soit disant pasteur soit disant soki nani bana mibale basala libala bakabwana kaka vidéo kaka ya ba vidéo kaka ya ba mitakala kaka ezobima lelo su to mona débat to sala o nyoso ezaka débat ya ba mitakala donc lelo na loba conflit ya ba pasteur soki omoni ba pasteur moi base moko na internet ezo zaka makava mitakala soit disant ngana osenga l'état na biso pasteur soki mutakala ebimi soit pasteur ya église moko abimisi mutakala soit ya mwana mwasi moko azali mondimi
bazwa na punition bazwa ba punition ata moi ba suspension ata ya église pendant ata une année soit 2 ans était ya ba pasteur mosusu parce que le autre mona na biso mona église moko boye bana batu basambwe bambano nango ezate eloko te mais eza na sens moko te bongo jour to mona batu neti ba confie l'homme sikoyo ke vidéo moko ebimi soit disant film moko yo sa déclaration ke Kofi mutu azalaki na vidéo wana ebimi omona ndenge l'état ko s'impliquer comme makambo ti il faut ko kanga to mona Kofi kuta beta mona batu kutu ya danser sabo na Kenya to mona ba procès ya ti bazwa Kofi akenda voir même ti makala ozo comprendre to mona ka awa Kofi asali kutu art kaka maître na ya simbaka marketabu et comment ba procès ti Kofi asenga ba pardon. Mais comment ils ont pas basali ya Nzambe awa? Ils ont les kaka boy ou inaperçu, ils ont les kaka boy. Tandis que bango bande kona biso bazo boma batana bango ebele. Au mona msu bana mama na bino na ndaku. Mama alambela ka bino msu 2 fois par semaine. Alexara msu 5 jours na mabondele pa pasteur. Mais kaka kuna place oyo totika ba mama ba kende il faut basambela pour makambo na biso avancer pour ba blocage longwa OK kuna ezana ba pasteur ebele o basala ba église comme neti ba boutique ya kolongola ka basi ba sous-vêtements da o mona mwasi na yo aike église yo kanisa ko sambela bana. Ok, moi si na yo aki après église rendez-vous dans un hôtel. Papa na fana ba pasteur. Na fana ba pasteur pesa na ba pasteur o soki ba meki ko fongola ba mbanga o ba fongola pona dossier Mike. Na ko bima awa na beta ba secret mususu. Ba pasteur combien ba pesa biso ba mbongo ke zwa fi boye mais na hôtel moko boye banité na mboko. Kaka ya Mike nde bolingi bo pelisa misu. Bobi maneti boza danger. Papa nakati yote ya. Ngana osenga l'état azoma mesure na mambo ya ozo le kaleo na kati ya begi. Webi nini? Ndamboy. Omoni mo mitakala oyo. Hein? Ça dit soke na limité na Bethel. C'est-à-dire to songa na archive ko? Hein? To songa na archive. Na pesi vient na ngali fokolisel Thomas Loko fait place à Zambote, hein? L'artiste. To beta histoire à limité. Ya bato wa banda soko te yeto pesi eta ke ne te nalobi boy tika kokotsa komba Thomas Loko fe awa émission ko zika le pesi mota ataka kaka ne kombe ko beta ma awa ya mabeli na biso kaka Thomas Loko fait pire petit à Denis Lesi ya ba blague voilà nga pe pire petit à Denis Lesi ya blague te na biso poto avancer émission to avancer to komi okomi omoni masola mitakala hein eza bato misusu ba responsable na mitakala na bango moni dossier différence eza lelo na ndeko na biso o abzikisi mokili lelo yo a responsable était na ba axe na ye ya mitakala yango moni lelo yo ba ken lelo ba komosa ba parole pour ba défendre ye vous comprendre et créer ba avocat un peu partout pour ba défendre ça dit a responsable ya tambala moko te na ba axe na ye Ozolanda. Zela non, pas dit, c'est un peu micro papa. Toi ça na émission, ozana besoin na lobaka makamsusu. Loba toi na film. Mitakala no bimi combien et panzali ndete pona osali kombo makasite. Yo moko na no ba mitakala no bima combien de fois. Kasi na responsable. Zela te, wa responsable kasi yango na lobi yo moko na no. Déjà ba mitakala no bima. Est-ce que yo peno ko ya osala émission ya hotel mais la muto mutakala bimi. Yo moko na conscient. Au moins du fait que naza responsable. Au moins responsable affronter ali kambo. Moi tango ke simba moto, yeba ke kozika. Na sima kozika on yeba ko rozwande pasi yango ekomi ndeko na mbeto hôpital. To ebité amitakalisa ki combien? To ebité apakola ki boni vaseline. Base ya quoi? Ya konde quoi kende na tin hôpital bongo de mona ya sala crise ezani en fait ndeko na va dire alors mona oye biso batelele ba comprendre te omoni lisangana basaki ya manjabu hein ezaki nde compétition ya mitakala wana ya vérité on a le vérité na si manjabu mbabe loko na oloba te ça dit omoni même trop faux ba pesa ki wana ça dit ba mérita ki yango pour ça ka basité hein et na mi bali mi soupe ba leka na système ne oh maintenant fungola out mibali misusu balekaki na système ya café là
Surtout dans Rani. Voilà, ma belé. Et c'est belé. Hein? Mais c'est comme si. On peut moi poser. Attention, Zoua, moi qui bon bandana, et Wando, le belé sont les bandits. Et donc, je rôle ma casse, mais ça a posé. Papa, na minute on a mon bandate. Pour ngana na lati bilamba fada lati bilamba kana lati bilamba. Pour na minute so to bien ta moi mkia beti na YouTube, amona papa moi mkolo mtakala. Na minute papa mkolo po na minute biloko za na base. Mais le mona na ngote. Te longe sali. Soko beti soko vidéo Ukraine bimite na Russie. Ozwa vidéo ya Joanna. Te po mboko ya pito. Po toka ki moi sur Zawadi. Loba de Kasaki asaki direct à Big. Nous comme gola soka e abimisa ka voir même Makila. Ah papa. Pardon ya pito. Siko pardon c'est là. Siko yo les to moni vidéo mo au batino sur l'autre tinde la bateau les loza. Anzoto solo ba ka salon. Moi mon sazo m'appelle Makila bateau salaye makambo na voix anal. Ya ngwana non? Siko yo mutu mboko tout est permis. On y a qui m'a va décider ça la question na moi ça na Zawadi ya loba ke yebe makile bimakale pour faire c'est moi jusqu'à présent. Il pas profiter de mes vidéos bon pour ka banui comme pasteur te boy. Papa na lobi boy. Non mo boté ya kana bino bolobi. Soko nyoke ne li felono ya pété. Ozali felono ya pété. Beta na nzela ya Nice. Ce qui fait Mike andimi na ekasi bon na boyi na kasi lola po mokile yininga bataxenga na sensi nyoso asombi na eli felo na e ezota la bino neti na nini neti ye mwana mwasi wana o azokende koloba biloba loba mosusu asali makambo na e na frère Mike te parce que toi na preuve nango te que tout le monde a vidéo balali na mbetu bango mibale balali na mbetu bango mibale est-ce que frère Mike a simbaki est-ce que vous avez un simba pena frère Mike frère Mike on a yebi pena o ya soin bongo frère Mike on a yebi pena lolem on a yebi marapamba te papa batela rappel niveau zela tete batela rappel niveau moi si ango oh frère Mike pena ko simba ta atana mbote ya pamba ko papa oh na bité omoni ate zela to kende pa to zonge pai ce qui est appelé frère Mike so il est là ba vidéo ebimi banani bazalaki sima kabali wana banani bazalaki na sima ya mission c'est là où les bas blessent bande ko na biso basi bakenda ko sala ba jetonga bandi mikolo mba mo vidéo ebimi to moni ndeko na biso ya héritier asali kilti na ye atei na ye bandimi eloko te côté anaye ya ba jeto bozela kala mingi te bokomona makambo eza bozela kala mingi te après quelques jours mbala moko bu biloko ebimi siko bana bazalaki na sima ya mutambu oyo batielaki frère Mike c'est ça le problème parce que ndenge eza wana peut-être bandeko na biso ya basi bazalaki na idée wana te bake bakutani na soi-disant un pasteur oyo ozo corrompre bana basi po bakende ko filmele yo muninga na yo pasteur po muninga no pasteur amati muninga no pasteur akomi na bandimi ebele jalousie mal placée bino nyonso tu boko kende lifelo na yo muto ozoti na bana basi wana na ba pasteur o botie mbongo anje po bakotela yo ba nuire Mike Karambai nzela na bino nyonso tu eza lifelo bino nyonso tu eza lifelo soki leketu na pesi 48 heures soki aleki te apanza pasteur oyo atiaka mbongo na anje po abimise na kasho nga na koya kopanza pasteur wana merci na kati yo te Makizembe omoni naseka nanu valo koyoka makambo nazoyebisa yo soko kelelo na Betel otuni bokoyebisa ngai frère moko babengana awa baotangela okombo ya Mike jusque là il est le seul o babengana na bon ya papa na biso frère simple te pasteur bien sûr ouais mais abima na nzela nini akota na porte mabimisa na nzela nini parce que faut que tout na cause te babengana ye abus de sexualité babengana ye Joanna Chamusapiti na retraite ce boye baraté na ba na oloba asani a Chamusapi na retraite ko Chamusapi pito
nga azomona aventure makasi. Merci. Ok, Betel ya musika te. Et arana limité. Ba 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 adresse pour que se renseigner. Acha Moussapine. Acha Moussapi en pleine retraite. À Douaté. Papa. C'est autant là-bas. Na ça yo na roloba. Oh. Na baki na roloba. Acha Moussapi nga acha ngonani. Papa. Alati Moudou Moussapi. Et ba vidéo tango yebi momoni na mobali. Kana basit. À Douata pendant 3 jours. 4e jour et une lié. En pleine prière ou quoi? Prière. Ba maman ba la linde zalara. Noko ache Moussapi. Ba tia libanda. Bokende, Betel ya pembeni. Boke se renseigner. Ba Betel la bino. Abima nzelani akota en porte. Abima nzelani. Papa ya na omisa na ya okamwe ya te. Sora za place so aza lelo. Nga elekela nga te. Asaili vaseline na ndenga mabe. Asaili na ndenga mabe papa encore ekoma na ngo. Yo ka vaseline. Yo nzela mso yebite. Vaseline yo est stimulant tel loko ko ça graisse et de pénétration. Papa so eza naturel, obo ya so ipona nini. Te mais déjà ba minga ba peksa ngo ba gynécologue ba peksa ba so kili. Munoko kutu soko zoki makila na omoko o kapsoni te pona omele. Bo yo so ina omoko. Yo ondimi okote kafela mais so ina omoko bango saila opo anini. Okenzele li felo mais o sinyo non li felo. Yo ondimi ke ndena abwe na ke na li felo. Na memi na ba keni po kena amundimi na ye e mona ni lelo. Donc ba ndimi na ye no se c'est là dans le bi naza ngala ko za la mondimi ya frère Mike te ya ba dana mondimi na bango te nazo kote la ye parce que ba pasteur ebele ba sangani guerre contre na mondimi na te pasteur Mokote na Kishasa oyo akoyi ko se liguer contre po Mike ane loko te à part Mukila. À part sex tap na minito Mike Azana et lokoto pasteur moko a jalouser na Kishasa azate. L'onction peut-être. Et l'oroté, onction longo la caleçon oui na rondima. Pour côté wana jogo. 2 minutes boya rolobate moi ça longo li caleçon pe asali masolo. Wana muto contester ngazate ba vidéo ezoloba. Ba vidéo ezoloba. Ozolanda. Mike Alambai batrika Moïse out. Moïse alela. Mais pour nini ba kwiti na yazo ko supporter ngote alela na komba batu et sopier papa mais ma charge na yo ma charge na ye et amakambo yaka mvuluzi alobaki o ekomi ma charge na ye na comprendre ngai ba yo ndenge bazo moi siko normalement et puis aux tombes de na makokina nous te falo pesa muto azana makokina déjà te omoni bolingo soke zali etala makokite nde ona ngai ya robala équiparate babi l'amour répond à tout avant l'argent bolingo ya non liboso mbongo ça dit mongo pas à moi si o ngai ponga jamais na kokena net na ndako Mike to na famille ya Mike na kende kaka na sa aventure na baby salibana na ye to na baby salibala ndeko na mo na sala ngote mais tellement mesana sala yango ozolanda donc ngai ko bela ya Mike pona ngai alonga kuzo moi si azwaki wana na buki lokuta te azwaki pona kozo na ko wela nelo moko to de ache vaseline simba te yebi nga na jeune et lo mo ba pakoli de vaseline et puis nga na kota na kati simba te pona ngai ko bela ya Mike crise na ya en tout cas ngai et c'est pas ici Singapour pe misi bandeko na biso abasi baso na repo ba pe manane pe pona zo biso atumi bango ndeko na ngozwa idete omoni comment na wana basi ba sepeli to pe manane ba pe mi baso ta moi repos to ebite soki meme 1 mois soki 2 mois mais pona nga na souhaiter zota 4-5 mois pour ba ser ba pe manane pe papa o inonde réseaux sociaux yo mutu moko na ba question politique mboko yeba na lisute dossier comme moko so ba beti histoire à Ukraine Russie mais o comme nani pardon ça non miko pa Ken Piena ya pito to mona gi mo bangé na kilt homélie ya pasteur Moïse Mbi sikapi asa prêt à dénoncer abimisa na ba enregistrement ya pasteur mo ando comploter sérieux en tout cas mo benga na téléphone pasteur j'ai gisé ngi bata YouTube basala ya zo enregistrer pasteur ba selon un pasteur prophète de la nation de Nile Sabi pasteur ana commenté na niveau ya rokenda zo mwasi yo bazaka na Moïse Mbi avant na habité Moïse Mbi à la Carabiso qui a obimisa ba enregistrement tisco no ebimité to c'est lango comment na habité na habi makambo ana te me kotala ngala ndi dès qu'il t'a dimanche ya pasteur ozotanga kombo wana
bandimi bazoya église pona ko sambela bino bokomisi chere ya nzambe bopesa ngo sous valeur te bozoya ko sala ba compte à rendre na bino liboso ya chere. Est-ce que bandimi ndenge ba sokola ba ya na église na bino bazoya po ba bandote ya bango ba rando na bino baba pasteur non comprendre te limité o non comprendre sous ba pasteur te on va pas pasteur aye pour te ya batu ya komi ko expliquer batu ba conflit na ye pasteur boye kutu ndenge eza boye asola kina mwasi boye mwasi na ba sala nga complot pour na boye. Est-ce que yango nde ba mama na biso ba kende l'église ba kende yoka ba conflit na bango nde ba kende yoka ngo na cher pasteur azolobela ba conflit na ye. Soki boza ba conflit na bino bofuna na atana ba parquet soit luka pasteur ko affronter quelque part. Si vous mondimi yaki ote ya lilo banzambe yozo expliquer mondimi conflit oza na ngona pasteur soki Marciano soki pasteur Messi no alimete kuna. Est-ce que ça a sens? Et loko ezo sala bango boye eza tourbillon ya nzambe. Na ebisaka bino boko bima na poisa. Bomoni lelo na limete komi soko zoleka okutaka église moko bandimi esi bafongoli misu. Okute pas prophète Emmanuel Dodi batu libanda plein na kati plein ba place komi na kosila bana poto nyonso bazoya ba comprendre déjà que na mboko yo na limete église eza nango ka moko. Donc bozite na bino bo passer ngo na ba aventure bozongo na ba aventure place yeme mabino bandimi bazokende na kosila se kosila ndenge passer de nilesi bandimi ne ba okende moko ba okima za remarquer lelo yo remarqué pene église etikali ya kokauka ndenge na hotela siko ba église mso tongami na limete mona tala église munene yokebela ba esthétique et bongo jour église ane kotikala ya pasteur na ba mama leki na ba noko ndebo comprendre parce que mondimi soki aye lelo yo oloteya yo komi expliquer mondimi ke pasteur bo écoute tinda ba tuba piéger nga ba compte rendre na au commissaire na cher deuxième fois mondimi ya libosa bae deuxième fois oteyeka ba compte rendre bandimi babayaka mutu bongo malembe o sutuka otikali na babana yo bandote ya babana bakiti yo moko donc ngana ba tourbillon o bozui vertige na bozui te tebisa bino ke vérité ko ya malembe moni ba aventure bosala kala wana balisanga na bino wana nde bozala ensemble nde bopanzani ya kowela kabasi ya kobima na bapede nzambe akomi kobimisa bino na pasteur Denis le Singapo na nga lelo na opesa ye raison. Pasteur Denis le sa expliquer bino ba pasteur ke ndenge eza boye to se repentir to tambusi nzambe mabe. Expliquer bino ke to tambusi lo banzambe mabe biso nyonso tu. Denis le siye moko atubela ngwa lobango clair ke to tambusi lo banzambe mabe. Donc na minute oyo ezosenga to senga nzambe pardon. Botiaka tembe Denis le salobaka ndenge botie tembe mitakale ko bima na be église ndenge botie tembe ba église belé ko kufa bo mona ba conflit ya ndenge na Denis le 2 jours avant ba vidéo bima tokaki papa na Denis sabaki biloko ezali mais biloko ezali parce que monsieur zalaki déjà compris monsieur zalaki déjà ngakutu na hôtel o Denis le salobi le lote na apese raison na biloko aloba 2 ans passé. Denis Abaye biloko déjà passé que batambusi nzambe mabe boye na boye batu bachaki etembe lelo tosuki wapi. Merci Ken Piana. L'autre suki ça stock clôturer na biso. Kata Ken en tout cas na osepela maloba nepo tant na loba na loba c'est-à-dire ba rigma na emo rezo poussenga na loba. Ah po baloba ba tiraka na ambulance te. Ah malgré qui sex tap malgré qui nyonso ndeko na biso na sali ba tiraka na ambulance te. Mais bah propos ya Ken Piana ezo poussenga na loba makamsa ozoloba. Ana raison oui tant na loba ke ezande nzambe. Vous comprenez ma belle qui ya kuko bimina poisa. Hein? Toleli out. Tout le monde ba stop na ba c'est bon ya mibali so ebimi. Pour ndeko na o lelo bo mona koma est-ce bika kata na mibali. Na bité so boye bien. Aliaka na mibali. Donc ça dit aliaka na bajo, ali na basi. Ozo comprendre? Donc Valdi omoni nga bande mona ba aventure ya makamba ba pasteur okala. Oye ba ke biso pasteur moko escroka biso
S'il te plaît. Zela na expliquer ko expliquer na sens nini. Yo ka te. Zela na expliquer yo, zela omonika ba pasteur oyo. Moko il fallait même ma petite sœur na nga voyage. Moko il fallait même ma petite sœur na nga voyage. A expliquer biso na parler que ndeza boto na rendez-vous na ambassade 5h. 5h wana il faut boya tika petite sœur na bino ala la koto poto bima 5h. Nga nakenda ko accompagner leki na ngai. Mwana noko na nga nakenda ko accompagner tina ndako ya pasteur. Pasteur ya munene ya mboko oyo. Nga nake ko tika ele de temps que nabi ke to na rendez-vous 5h to bima to kende ambassade. Pasteur akotisa petite sœur na nga, akotisa na chambre. Alalisanga libanda na clôture lupangu na bagarde de corps na ye. Tola na clôture lupangu loko ane swanga ngati lelo. Pasteur asala o nyonso akoki kosala po leki na ngai bike na okende poto donc muto amema ngai yeyo muto akotanga ambassade yeyo mwana oncle na nga propre. Pasteur asala nyonso o akoki kosala Valdi Tambwe wana na 2001. Ozo comprendre? Pasteur asakana na molimo ya leki na biso. Après na tongo tokenda ambassade angote ona bozonga ka ndaku yebisa mama na kobenga bino ba changer rendez-vous. Valdi na ye kokola na bando comprendre makambo. OK rendez-vous à 5h na ambassade des Alagate. Ouais tika la pe ko zalate mais est-ce que biso dazana souci leki na biso lala Valdi. O mona pe bato bongo. Ale kana ete bazo critiquer na frère Mike Kalambai. Ozomona ba biloko ngana zoboya. Nga lingi bato ba critiquer frère Mike. Bazala bato mo ba batata ya logique. Bato mo bazata na mo crédibilité. Les ont de même plumage. Bato mo bazala ta na mo crédibilité. Ero zo ya hôtel mais la peut-être frère Mike na trouver ngo normal. Mais yo moko zana na masumu ebele o sala bana bato ya basi. Si o monika ya frère Mike nde bolingi bobimisa mitu. Bobimisa mitu na tibino bato malamu. Na ko lâcher frère Mike jamais. Même à Salaki na Nice, na ko lâcher jamais. Poli felo na eza ya yemoko. Akende na ngona mutu te. Mike bat critiquer ka ete me baloba rande vérité. Pour critiquer Mike pose nini? O hérité nini? À Nice. Pour la minute même entourage à Mike et logo e futa bango ezaka à Nice. O comprendre Val. On a zoé bisayo maeza po batira na ambulance te. Hein? Mais akega ropema. Ba ne rabasi pas ça nini? To mona ki awa, to mona ba vidéo ebele awa. Ya bande kuna biso basi ndenge ba beta ba pasteur na poto kuna ke ba pasteur oyo abimina bana nga pasteur oyo bimina biso be église mobimba yo mona ba vidéo yango te na réseaux sociaux siko kasi ba pasteur oyo bo tia makelele fo na frère Mike kasi il fallait normalement bozo ba pasteur wana oyo bana poto ba beta ba mbata oyo ba laxation obiteza ba pasteur moko ya munene asakani na bana batu na poto kuna asali église awa apesa ba mama baloso na ba madesu awa batu pe ba landa église etonda plein autiki poto ye awa kasi botele melite bozo nenga hotele melite po mutana sima ya makambo wana wa finance bino mbongo azate bomoni ya frère Mike ke pasteur moko ya mbongo ebele azawana bosala coaching azo financer bino do bino bosala makambo sans intérêt bosala l'intérêt population te avec intérêt. Te basala makambo jamais sans intérêt. Basala makambo avec intérêt. Po ba yebi ezana mutu moko o azana besoin ya konuire frère Mike. Abi misambongo azo financer bango, il faut bosala be émission, il faut to kwisa nde bozo leka. So ezala kiki mutu moko azo financer na frère ya frère Mike te. Nde msu lelo ba pasteur wana ba leka te. Oso comprendre donc c'est Apoli Lumumba na peso bambote. Vient na Luizo Mbata Adel Djoko ba good danger. Prince Yaweli en tout cas batu nyonso vraiment au Bolanda biso ngana osenga congolais nyonso tout en général amoureux nyonso tout ya bolingo muto alingaka pena sexy makasi tozala biso nyonso tout si ma frère Mike Kalambai muto nyonso tout o alela bolingo grave biso nyonso tout si ma frère Mike Ken. Merci beaucoup. Merci Ken, pardon. Ba oyo pe bosambela bolingaka ba pasteur ya bien basambela bino bozala sima ya prophète Emmanuel Dodi de o nyonso azana ba problème ezotungisa ye azo solution te
boluka prophète Emmanuel Dodi oyo aza na problème ya bolingo azala soulagé correct anga ya Maïka Lenda ya Maïka Lenda Maïka Lenda Merci Nixas Tokumina Souka. En tout cas, na sepeli à Troval Tamboué. En tout cas, dans les élèves, on a l'obaki. Donc, chaque chose a sa fin. On a un beti, film beti. Binomo bomoni. Côté-rité, ne bam suba loba, ba financer. Ça financement te. To sugisi awa donc na peska mote. Na ba o nion so balinga la vérité na film donc ezaki ndeko na bino Nixax. C'est-à-dire l'invité à Val et puis Piana dans ce pays. Alors bien le côté à Mike. Merci. Alors bien le côté d'ailleurs quoi embrouiller la population. Merci. Merci na maman Olga Kabelo madame Olga Kabelo, merci na Kuluchali no Mokemu, maman Cécile Bofunga, Olga Mbimba Pembechero, centralisation des parents en tout cas. Vous vous abonnez massivement dans les sites. Patson Mapungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.